Nabino. Très bien. Alors, Tatabo Moko, Ekolo Bo Moko, Ndekurangai, Muluba, Ndekurangai, Mungala, Ndekurangai, Moswali, Ndekurangai, Muyaka, Ndekurangai, Bikolo Biso ya Kongonde, Esangisi Biso Banso Poto Biangama. Ekolo Moko, Bakongomani ya Solo Solo, Bandekurangai, Mbote Nabino, Mokolo ya Yambo ya Posu ya Sika, Natombeli Bino Boye Malamu. Premier lundi, il y a mois de novembre, tozali awa ensemble pona kolobela likambo etali mbongwana ya mboka na biso, tolobela Congo, tolobela mbongwana ya mboka pambate yangonde ezali bongo moboko ya kokene na biso liboso ezali pambate ndetata nzambe mokonzi atia biso bakongomani akela biso bakongomani patinda biso na ekolo Congo ayebitina ye ayebitina pona nini apesaki biso Congo na yango biso ba oyo to yebitina na biso na mboka oyo tango nali mopandisango esengeli na sala mosala mokimopandisango lolenge longo bani pambate yango tata nzambe na biengeli ngai pa pesi ngai lotomo oyo yako maniola likambo etali mboka na biso kolobela yango ko dénoncer ba anti-valeur ko soutenir ba valeur ko pesa ba info ya solo ba information fiable. Alors tozali apona yango soko munda fake news na réseaux sociaux munda fake news bisika wapo ki biyoka yoka bisika ya kozwa précision eza une émission mboko anani pambate awa information certifiée awa information vérifiée et vérifiable ezali nde awa na émission mboko yo ya nani bande korangai pendant quelques minutes tout na yango bobete lundi to lobaka mingi te parce que lundi ezalaka juste une façon ya ko bisabino était une manière ko bisabino Congomani aza en bonne santé Congomani aza toujours na Congo na Kinshasa aza toujours disponible peut disposer ya koyeba ko kabola maimatali mboka ensemble na bino ba téléspectateurs, ba fans, ba ebolela émission mboko wana ni émission parmi ba ye oyo eliko sa la fierté ya mboka na biso pambate a plaisanterie za la kate a tolobaka maye oyo malongo bani pona mbongwana ya mboka na biso. Alors bande kurangai toko banda bongo na une grande information o etali mboka na biso. Ezali bongo likambo etali tata premier vice-président ya premier institut ya Sénat ya mboka na biso. Je voulais vous parler du premier vice-président du Sénat qui est arrivé depuis ce dimanche au Venezuela, Bande Korangai, pour assister au Forum mondial de lutte contre les fascismes. Donc, il est là pour représenter Mboka Nabiso, Azaliwana, pour la fierté de Mboka Nabiso. Il avait promis que le col a la prérogative, le col a Mokambia diplomatie, les patrons de la diplomatie, il y a chambre haute, il y a Parlement Mboka Nabiso, ils allaient au Sénat, la chambre des sages. Je vous parle du premier vice-président du Sénat, l'honorable sénateur José Kalala Wakalala, qui est au Venezuela depuis ce dimanche, avec une grande délégation composée de personnes compétentes pour représenter la nation congolaise et le Sénat. Alors, le premier vice-président est là pour le Forum mondial de lutte contre les fascismes, les néo-fascistes et ses expressions similaires à Caracas, au Venezuela. Je vous laisse suivre le compte-rendu ou l'annonce de l'arrivée du premier vice-président de la Chambre des sages de notre pays. Je parle de l'honorable José Kalala Wakalala. Cette annonce a été faite par sa conseillère en communication, Madame Anita Luambwa, pour les comptes aussi de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC depuis Caracas, Madame Anita Luambwa. Le premier vice-président de la Chambre haute du Parlement
José Kalala Kalala, à la tête d'une forte délégation, est arrivé à Caracas ce dimanche au Venezuela. Il est venu prendre part au forum mondial qui sera organisé ici du 4 au 5. À son arrivée, il a été reçu par la deuxième vice-présidente de l'Assemblée nationale ici au Venezuela. Un forum qui va débattre sur des questions comme la lutte contre le fascisme, le néofascisme et les expressions similaires. Vous le savez, le fascisme constitue un des crimes les plus odieux que l'humanité ait connu, surtout au XXe siècle en Europe. Fort de cette expérience, le Parlement vénézuélien a pris l'initiative d'inviter les différents parlementaires à travers le monde pour réfléchir sur cette question. Dans le livre d'or, José Kalala Kalala a couché quelques phrases qui saluent la coopération sous le président Tshisekedi entre la RDC et le Venezuela. Nous aurons 2 jours où les participants vont réfléchir sur cette question pour lutter contre le fascisme qui constitue, comme j'ai dit tout à l'heure, un grand fléau à travers l'humanité. Depuis Caracas au Venezuela, Anita Luambwa et José Dimonekene pour le compte de la RTNC. Voilà, merci à Madame Anita Luambwa pour les comptes de la RTNC, aussi conseillère en communication du premier vice-président du Sénat, l'honorable José Kalala Kalala, qui séjourne depuis ce dimanche à Caracas, au Venezuela, pour prendre part au Forum mondial de lutte contre le fascisme. Alors, comme nous parlons de la deuxième personnalité du Sénat, le chef de la diplomatie parlementaire, la diplomatie agissante, José Kalala Kalala, le premier, a été invité comme invité d'honneur, excusez-moi pour la tautologie, de Georges Rodriguez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, à l'ouverture du Forum mondial de lutte contre les fascismes, les néo-fascistes et ses expressions similaires. C'est lundi à Caracas. Alors, mais avec les images, je disais que le premier vice-président, José Kalala Kalala, il est là, invité d'honneur de Georges Rodriguez, président de l'Assemblée nationale du Venezuela, à l'ouverture du Forum mondial de lutte contre les fascismes, le néo-fasciste et ses expressions similaires. Ce lundi à Caracas, l'occasion sera aussi pour José Kalala Kalala de dénoncer l'agression rwandaise comme il sait le faire face au silence complice de la communauté internationale. Il sait le faire, un véritable représentant du chef de l'État, un véritable représentant du peuple congolais, un véritable représentant de la population congolaise. Il est là, José Kalala Kalala, en direct de Caracas pour défendre les Congo, notre pays. Les Congo, la République démocratique du Congo, au nom de la RDC, au nom du chef de l'État et au nom du Sénat congolais. Voilà, vous venez de suivre là. Monsieur José Kalala Kalala, l'honorable premier vice-président du Sénat. On va parler, on va changer de chapitre. Mandekorangai, Tokozwa Sikawa. Il a été saisi, je parle du premier vice-président du Sénat. Vous allez, Merveille va m'aider en milissant les images. Il y a beaucoup de Taniatata, premier vice-président, il y a Sénat. Dans Makambo Italie, aéroport, il y a Bupemba. Dans Kasai oriental, Bipaiwapi, destruction et Salemaki. Et une grande délégation, il y a qui faut saisir. Le premier vice-président, il y a Sénat, l'honorable José Kalala Kalala, Oyo Simakozwa, information sans réfléchir, sans prendre beaucoup de temps, sans prendre beaucoup de jours, sans prendre beaucoup d'heures, Azwa Kibongo ko Mokane Okutana na président de la République. Donc le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ses
31 octobre 2024, à la Cité de l'Union africaine, le premier vice-président du Sénat, José Kalala Kalala, au menu des échanges, la situation actuelle qui prévaut à l'aéroport de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï oriental, où deux maisons ont été démolies, laissant ainsi des paisibles citoyens passer la nuit à la belle étoile. Alors, kozwa information oyo eke ezana bande konabiso oyo babuki mapangu na bango, babuki bandako na bango et balikola la libanda sima ya kozwa mbela oyo information oyo tata mokambi mibale ya Sénat o azali bongo mwana ya Kasai oriental azali bongo autorité na kati ya espace Grand Kasai azalaki bongo azwaki bongo likambo na maboko bakendai kokutana tata mokonzi ya ekolo Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité de l'Union africaine bipai wapi basolaki bango mibale ba image yango wana bakutanaki pona kosolola likambo etali makambo oyo yali koleka na aéroport ya Mbuji-Mayi bipai bandeko na biso boyi bango bandako oyo bali komona ba image bango bali kolekisa pongi libanda parce que bandako na bango et Bukanaki, Babukaki Yango, et avec indemnisation qui n'est pas à la hauteur des parcelles démolies. Donc, Bango Aboué Bandako na Bango, Pesi Bango Misolo Oyo ezali insignifiant. Donc, et kokite pour baye bakozwa prise en charge kozo bandako. Alors Bango bali kolekisa Butu Libanda, Pambate Babengani Bango Abuki Bandako, Pesi Bango Misolo kokate sima kozwa information Oyo. L'homme du peuple, l'homme au cœur à nord, défenseur du peuple, pe Yabana Yakasai, Azwaki Ndingisa, Akendaki directement ko saisir. Tata Mokonzi, et Kolo Congo, le chef de l'État, Oyo Yepe, na tournaye, Asila Ibongo Rope Saye, ba directive, Pona Koyeba, ko palieu, na situation, Oyo, Aliko Tungisa, Bande Konabiso, Wana, et Tata Mokonzi, et Kolo Congo, Apesaki, ba instruction, clair et ferme na premier vice-président ya Sénat défenseur pour molobeli à peuple où ezali bongo yako constituer comité d'indemnisation pour na koyeba ko rétablir moto na moto na mibeko na ye na ba droit na ye na oyo ezali ya ye et singeli ko rappeler que avant que no kuta na tamogonza ekolo Congo Mokambi Jokal comme on l'aime l'appeler pour les amoureux, les intimes, Jokal, José Kalala, Asila Kibongo, Koutana délégation au Kibongo sur place na Mbuji-Mayi, ba victime au Bayaki Awa, Aïba Kosoana Bango, Pe Asila Kibongo, ko Mimabango, Koutana, Natamo Konza Ekolo Congo, pour na Yoka Bango, de vive voix. Donc voilà. Oyo ezali bongo mayebisi il y a le premier vice-président il y a Sénat Oyo wapi aliko lalate aliko nimbate pour likambo etali bien-être pour likambo etali et bénéfice pour likambo etali population congolaise na aliko banabino azali awate azali na Venezuela na Caracas mipai wapi aliko zwa part na makambo etali Congo kuna ko sala discours pour na koyeba ko dénoncer au effort comme il y a mesana ko sala yango asala ko mipai biso et awa aliko représenter nation ko représenter Sénat ko sala yango na kati ya discours na ye likambo etali attaque rwandaise Nanzela Yaba M23. Donc José Kalala et les représentants Yaba Kongomani Banso Nangongo Nali Koloba na forum monnaie Nali Kosalema na Venezuela na ville ya Caracas. Donc voilà makambo singela kina pesa ba précision na yango bande korangai na liekipe Koloba Mwandambo na likambo etali Mokambi Yamibale, il y a Assemblée nationale, le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est victime. Il y a chantage, il y a Obazali mal intentionné. Il y a Koye Babongo qui déstabilisé Tata Oyo parce que vous, comme vous le savez, les gens surtout des
il y a cessé au balinga mbongo na mboka ote, ils savent localiser les gens au bazali incarnation ya mbongo na pona koyeba ko déstabiliser bango, pona koyeba ko paralyser batwana na koyeba ko luka ba côté faible côté ya lokuta ko créer ba information ba fake news ba information lokuta pona koyeba ko déstabiliser crédibilité ya peu de personnalités crédibles autour na bango. Et je parle de l'honorable professeur Jean-Claude Tshilumbayi Oyazali, victime. Il y a bah, chantage, il y a mauvais goût, il y a bah, ennemi, il y a mboka oyope ya mbongwana ya mboka na biso obaliko kosa makambo ba kosela kie na loba yango awa et que moi si na ya comme repesa ba injonction na cabinet politique Oyazali na l'Assemblée nationale, c'est la femme de l'honorable premier vice-président d'Ali Gokamba cabinet ya mobali naye apekisa mobali naye azala na a recruté na cabinet naye mobimba ata mwana ata mamokote ata ndeko mokote ya mwasi azala na cabinet wana o makambo wana ezali lokuta. D'abord le professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, c'est un homme intelligent et sage que tout le monde a yebi, donc o bali komona liko tambola wana ezali bato bali recruter na ba ennemi ya mbongwana et ya mboka na biso, parce qu'en s'attaquant na bato lokola ba Jean-Claude Tshilumbayi ezali ko s'attaquer à toute la République et bato bongo somoni a tuté, soit faut considérer bongo, soit il a un problème dans son caboche, dans sa mémoire, parce qu'un homme sérieux et normal qui réfléchit et qui connaît les Congo, qui pense ou qui milite pour son développement ne peut pas s'attaquer à une personne, une personnalité comme l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Alors victime, il y a un chantage Oyo Bolanda, il y a moko aliko pesa bongo ba précision na likambo wana ba éclaircissement que ezali kamba lokuta besoin ba précision nyonso, parce que yemoko ayebi ko manola yango ko pesa na précision na batoyo bandeko basi ba mama obali na ye na kati ya cabinet wana. Donc biloko nyonso ezali lokuta bolanda tata premier vice-président ya Assemblée nationale oyo balingi ba déstabiliser pour ko déstabiliser mandat pe vision mokonzi mboka kuna bipai ba votaka mibeko bolanda. D'abord c'est des affirmations très ridicules pour des individus qui se font passer pour des journalistes. Moi, je pensais qu'à l'université, on apprend et que pour les professions comme la presse, il y a des enseignements, des critiques historiques qui pouvaient former, dresser des journalistes consommables pour une société qui se veut démocratique comme la nôtre. En premier lieu, je note que je n'ai pas de cabinet, ça c'est la première chose, parce que le président de l'Assemblée devra prendre une décision de nomenclature afin de permettre aux membres du bureau d'avoir des cabinets. Deuxième élément, le personnel provisoire qui travaille avec moi est exactement composé de 6 femmes et 5 hommes, et en cela compris mon assistante qui travaille avec moi à mon bureau, et cela est vérifiable. D'autant plus que les dames que j'ai à mon bureau, c'est des personnes connues, issues de mon parti, des personnes qui ont fait de très bonnes études, que j'ai sélectionnées avec toute la rigueur qu'il faut, et que je n'ai vu aucune dame qui est venue demander l'emploi chez moi, encore que je n'ai pas l'obligation de prendre quelqu'un tout simplement parce que le critère de sa sélection s'appelle femme, et que j'estime que la composition actuelle de mon cabinet provisoire répond aux normes de moralité, d'expertise et de rentabilité, parce que je n'ai pas recruté des personnes peu ou mal formées. Je recrutais des personnes avec des qualités qui ressemblent aux miennes et que je crois qu'ils me rendent un bon service pour le moment. Je sais qu'il y a des gens habitués à imposer peut-être un climat de travail de cette nature-là, ceux qui ont leurs copines et tout ça, qui pensent probablement que j'aurais dû remplir de mon cabinet de personnes ainsi
sélectionnés sur base des critères qui ne sont pas commodes. Pour le moment, c'est ça que j'ai. J'ai 5 dames et 5 messieurs qui rendent de très bons services. Je n'ai pas besoin d'une dame de plus parce qu'elle sera de trop. Il y a déjà des équilibres dans mon cabinet entre hommes et femmes. Je suis totalement soumis au parti, qui est mon parti. Des personnes que j'ai à mon cabinet sont toutes du parti et des cadres respectueux du parti, de personnes connues de tout le monde, en commençant par mon chef de cabinet. Il est un secrétaire national en fonction du parti, et que les 4 conseillers que j'ai, j'en ai tiré un dans la fédération du parti Congo Central, qui est un haut cadre membre du comité fédéral de Matadi, vice-président par ailleurs. Et un, je l'ai tiré de la fédération de Goma, un haut cadre membre du comité fédéral. Il y a un membre de la CEP, la structure organisatrice des élections au parti. J'ai un jeune qui est un parlementaire debout très bien connu, sélectionné pour ce critère-là, une personne très bien formée. Et même lorsque vous allez dans les personnels non officiels qui est autour de moi, c'est des gens exclusivement du parti et pas des gens de fabrication, des personnes très bien connues du parti. Bien évidemment parce que jusqu'ici, je n'ai pas reçu les recommandations du parti et que j'ai insisté ici que j'ai travaillé avec un cabinet provisoire. Et d'ailleurs, vous vous rappelez que les gens ne sont pas arrêtés là. J'en ai même entendu qui, très honteusement, ont raconté que je ne payais pas mes contributions au parti. Ce que j'ai fait, et je peux même, si je ne me trompe, prétendre que je sois l'unique député qui a payé ses contributions dès le premier mois d'entrée en fonction parce que j'ai des bordereaux et que la questeur de l'Assemblée nationale peut le prouver parce que moi je suis un personnage très civilisé. Je sais que je suis issu d'un parti et qu'il y a des principes et des règles que je me dois de respecter. Et donc, je ne me soumettrai pas au chantage de personnes qui estiment qu'elles devraient absolument faire partie de mon cabinet, alors même que je ne les connais pas, tout simplement parce qu'elles sont femmes et seules à l'être, je ne peux pas l'accepter. Et donc, maintenant, vous êtes une presse très respectable, vous pouvez vérifier qui est cette femme que moi j'ai eu à embaucher à mon cabinet et que j'ai chassé ou mon épouse a chassé tout simplement parce qu'elle est femme. Mon épouse, c'est une dame responsable. Voilà, vous venez d'avoir toutes les précisions. Nakati Elema Oyo et Bolandi Emoko, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable professeur Isaac Jean-Claude Tshilumbayi, qui réagissait par rapport à l'accusation. Il y a Bato, il y a Motema Likundu, Baye Oyo, Baliko Sangana, pour détruire l'image de Tata Oyo. Bamekina Yemoko Bakokite, et Bakeko inventé l'Ikambalokuta pour parler de Madame Tshilumbayi, l'épouse du premier vice-président, ok, Yende Moutou, a Pessa qui mitin de Boé, mais Bolandi ba éclairage. Et moi, j'ai honte de ces métiers quand quelqu'un se réclame être journaliste, mais qu'on peut ça lokuta na place publique, qu'on publie ba bêtises, ba sottises, ça ridiculise ces métiers. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas normal. Nous autres là, nous faisons des missions à haut risque. Il y a qu'à dénoncer Bantivalère, il y a qu'à dénoncer Mabé. Et aucun jour, au Komonangaï, nous avons inquiété 4 ans depuis la bande émission Oyo. Pourquoi? Bateau Amekangaï, bateau Oyo, parce que c'est lésé, parce que je parle des choses avec précision. Mais ça m'étonne de voir, il y a des prétendants journalistes qui se fait le luxe
ou qui se font les lix ya corrélé ba fausseté na kati ya ba réseaux sociaux na ba plateforme na bango kokosa makambo ezanga tina. Comment un journaliste peut arriver jusqu'à ce niveau? Ok, ko ça l'investigation te autour ta ba confrère autoza to bizali ko maîtriser le quoi institution ali ko tambola. Jusqu'à présent, aucune décision n'a été signée et pas il y a président, il y a Assemblée nationale Vital Kamerhe ou azali censé ko signer décision finale ou ko déterminer ba membre il y a cabinet, il y a chaque membre, il y a bureau. Et aujourd'hui le monsieur vient relayer des faussetés. On a eu que ça bango. Même s'il y a des gens où yoboza banaï d'épès, où yoboza sima ba dossier à l'okuta pour baby sa image d'un digne fils et combattant. Il y a première heure, il y a eu d'épès le col à Jean-Claude Chulumbayi. C'est une honte pour vous. Et Ngaï, journaliste Nazali, c'est parti. Vous le savez comme moi, plus que moi-même. Combien de partis IDPS là qui vilipendaient? IDPS, ils en ont intellectuel mouké. IDPS, ils ont qu'à partir à militants. IDPS, ils en ont battu. Mais bande konangai. Aujourd'hui, mon Kilimombaye dit que l'accusation à les alokuta. Parce que si vous allez à l'IDPS, vous trouverez des professeurs. Vous trouverez des gens qui ont étudié. Pour battre classe ya molaï, basaba tomayele. Na kotengela bino yemoko secrétaire général ya IDPS ndeko nani Kabuya. C'est un intellectuel. Nakiti, nous avons des professeurs. Je dis Jean-Claude Chilumbayi, on a lu Kolobela. C'est un professeur ordinaire. Nous avons un professeur Paul Chilum. C'est belé, Bazaliwana, Jacquemin Chabani, des têtes bien faites. Et vous vous réveillez le matin, vous recrutez des faux journalistes, passant pour des journalistes, mais au Bazali en côté, qu'on relaie, il faut c'était tout ça pendant qu'on peut sa image. Il y a un doute de fierté de l'UDPS. Combien de fois traiter par membres partout incompétents? Mais aujourd'hui, vous avez parmi les hommes compétents, parmi les personnes compétentes qui font la fierté du parti présidentiel, du parti au pouvoir. Vous avez Jean-Claude Chilumbayi. Vous savez combien de personnes dans le parti Nabango? Pays politique nous qui sommes journalistes, nous savons. Nous avons l'historique de la parti politique Mboko et Boketuna. Soi-disant professeur Wana. Mais Isaac Jean-Claude Chilumbayi, un professeur digne de ce nom. Otali passé na yebande konangai, okokuta makambo ya nyenge ningelete. Ezalite. Ali mutu ya mbulangalate, mutu ya mbilinga bilingate. Azali motomoko sembo, il est doux. Comme Bolani na voix na ali kolobawana. Il est comme ça. Et c'est un homme crédible. Maboko Pembe a passé à ma bête. C'est pas un homme conflictuel. C'est un pacificateur. C'est un homme de l'unité nationale. Et pourquoi au Congo, on ne combat que ces gens-là, le peu au Bango, au Baliko militaire, Baliko accompagner réellement Fachi, accompagner réellement le chef de l'État. Des hommes compétents, des personnes compétentes sont toujours combattus. Mais sachez que, sachez que nous, militaires, tout ça n'a pas émission pour défendre des valeurs. Tokotik ke la binotango mon côté tant que beaucoup touchaka bayi o bali ko la fierté ya mboka na biso pe ya mandat à président de la République. Sachez-le qu'au jour d'aujourd'hui, se lever et combattre Jean-Claude Chilumbayi, c'est combattre Fachi. On ne peut pas se dire être derrière Fachi ou soutenir Fachi et combattre un homme qui représente valablement, qui défend valablement le valeur tshisekidiste, le tshisekidisme, et qui défend au jour d'aujourd'hui notre pays, notre nation. Mais ben, aussi tu le fais. Aussi tu es derrière ces journalistes, tu as continuer l'investigation. Tu as dit que tu dénoncer et on va, s'il faut, déposer message et pas un chef de l'État. S'il vous plaît, sauvez l'image de ces partis du docteur Etienne Tshisekedi ou Amolomba. Et ces partis aujourd'hui, ils ont la fierté. Il y a des bana, il y a malam, qui font jusqu'au jour d'aujourd'hui la fierté. Il y a
likanisi pe vision au tata Nkondo Etienne Tshisekedi Mulumba atika na kati ya parti wana. Alors arrêtez-nous. C'est pas l'hiverne, arrêtez-nous ces théâtres, arrêtez-nous ces aventures. Vous allez au Kende, nakoyeba ko déstabiliser image. Il y a cabinet à premier vice-président de l'Assemblée nationale, puis image na moko. C'est un homme crédible. Arrêtez-nous ces histoires pour te dénoncer. Bino. Arrêtez ça. Et Botika, vous voyez cette image, il y a une grande dame, l'épouse de l'honorable premier vice-président de l'Assemblée nationale, Isaac Jean-Claude Chilumbaï. Une dame au cœur en or et crédible qui ne s'est même pas submissée dans ma politique à Mbal Naï. À côté de Biloko Wanate, beaucoup de Sambana na Makambo Wanate, beaucoup de Issé Koutouté, beaucoup de guerre politique na Binote, beaucoup qui Mbal Naïte, beaucoup qui ne pas moi si, beaucoup de bêtises Wana. Arrêtez ces histoires. Beaucoup de bêtises Wana. Arrêtez ces bêtises s'il vous plaît. Moi si il y a professeur Isaac Jean-Claude Chilumbaï na Biloko Wana, elle n'est pas dans ça. Et ce n'est pas une conflictuelle, cette dame. Jamais. Azali moto sangisaka. Le quoi bourgi mobile n'a été à le bon, le déstabiliser dans la moisi. À côté kabilo kowa nate. Allez vous renseigner beaucoup yoka. Na bato bazan un cabinet provisoire, bazali wana qui ne bali cause la décision. Bako bisabino. Arrêtez ces histoires, s'il vous plaît. Eza bassesse. Ngai Kongomani. Nali ko continuer l'investigation. Soki na yoki kombo ya tata wana mama wana. Sima ya makambo yo. Na ko dénoncer etandoike bintunga jetu bonso inchi ya shebote mboko eza ya biso banso boala ya ike ya beto yonso pour la Congo tokoloba. Et quand vous touchez aux hommes crédibles, le peu otona bango bokuta na biso toko dénoncer bino. Alors bande kurangai to bandaki yango uta poso molekaki Torobaki yango awa makambo etali ba mesure ezwamaki epai ya bakambi ya mboka Kisasa engumba Kinshasa pona ma solution contre l'embouteillage na ville ya Kinshasa o ezali bongo repité ville otonda na bambouteillage. Alors, décision Tomokano et Zwamaki, et pas ya Bakambi, Yengumba Kinshasa, pour la éradication, il y a bambouteillage. Alors, pour la bango, Basira Kibongo Kotia, Kokata, en attendant, Elongo, Mokano et Zwamaki, Elongo, Elongo, na ministre to VPM, il y a transport et Jean-Pierre Bemba Gombo. Au Basila Kibongo Kozwa Mokano. Nali Kambetali, éradication, il y a ba embouteillage à Ville Kinshasa. Basila Kibongo Ko Kata Bangonga. Par exemple, de 15h, qui n'ont 21h, Ezali Ndakisananzela. Il y a maï di père par embouteillage à monstre. Ezali sans cynique. Pour na bateau bali ko uta ville kokota pompage mimosa bekino mbudi to malueka nanzela wana ezali sans cynique pour na mituko yali ko kende kuna et ko banda tongo kino 15h nanzela wana ezali pe et pardon kino 10h ko banda tongo jusqu'à 10h zela wana ezali sans cynique pour na bateau bazo uta mimosa, pompage, brikine, mboudi, kokota, centre-ville. Ezali sans cynique, nan zela wana. Kobanda 10h, kino 15h, ezali ouverte, na batobanso aller comme retour. Ba mesure wana ezwamaki, pona koyeba ko sili sato ko diminuer bambouteillage pambate, bambouteillage partout dans le monde. Ezalaka même la ville où ezali vraiment bien organisé bambouteillage pe ezalaka mais Kisasa ezali bambouteillage monstre ezali embouteillage ya makasi na yango mobeko wana to décision wana ezwamaki pona koyeba ko éradiquer bambouteillage na ville ya Kinshasa et depuis ezwamaki na meko sala ba investigation surtout na nzela
il y a avenue tourisme ezali vraiment libéré banda mokano wana ezomaki na heure nyonso ya sens unique ezali respecté bato banso bali kotosa yango. Donc heure il y a sens unique na nzela ya mai ezali respecté pe embouteillage ezali te. Nzela oyo yali ko créer vraiment embouteillage za mwa makasi malgré mobeko wana pambate to bali ko kimela wana ezali avenue des écuries oyo ekei na DGC pambate wana mobeko ezali te wana ezali laissé na bato banso oyo bali ko kende to kozonga na nzela ya des écuries. Alors na nzela ya boulevard du 30 juin mobeko pe ezwamaki eke na Tongo, à partir à Tongo, kilo 10 heures, mituka oyali kokota centre-ville, et kozobongo, et kobakisa bande moko na côté à sens unique, pour na ko permettre na entrer na centre-ville. Le lingue moko à partir à 10 heures, kino 15 heures, ezali libre, na batoban so lingue ezalaka comme d'habitude. À partir à 15 heures, kino 21 heures, ezali encore na ko récupérer sens unique pour na bande oyo ezali na séparateur na mituka li okende ville bande wana ezali récupérer na mituka oyo ali ko bima ville pamba teli eroyo bat pasi saka misala na ville pour na koyeba ko désengorger ba makambo etali ko lutter contre embouteillage. Donc voilà mikano ezwamaki et mikano wana ezwamaki na banzela ebele na ville ya Kinshasa selon ba témoignage majorité bali ko témoigner te mokano wana ezwamaki pona koyeba ko lutter contre l'embouteillage ko kanga banzela na heure moko précise ezali ko sunga ezali vraiment avancer ezali ya makasi pe ba résultat ezali positif pour mokano wana na ebiti pa bino bozali eli ko lekalo lenge nini est-ce que na bipa bino bozali bi mokano wana etiamaki na pesi exemple bisika oyo na laki saisi eke mikano wana et Zouamaki. Alors, Bande Korangai, je rappelle que tout ça en direct. Naliko Fungola, téléphone Angai. Pour la kozwa, la réaction Nabino. Voilà. Numéro zana C et etandoike. Okoki gobenga biso. Pour la repé sabiso. Réaction na yo, ton impression na yo par rapport à dossier o makambali koleka bipai bino bozali yeba ko sala biso ko pesa biso point de vue na yo par rapport ya mokano oyo et tiamaki en place pour na bandeko Nabiso pour l'éradication ya bambouteillage na ville ya Kinshasa. Donc Toali Kokoba 089 50 84 103 tozali wana pona kozwa ba réaction nabino bande konangai partout bozali benga biso tokoyamba yo obengi biso tokozwa point de vue na yo par rapport ya maye oyo toali kolobela na pokwa lelo mokano ezwamaki par rapport ya bambouteillage na ville ya Kinshasa. Alors décision ezwamaki epa na bino eza lolenge nini? Très bien. Voilà. Toi, il faut continuer. Donc, comprenez que nous avons été le lundi. Nous avons presque ma précision par rapport à Kambali Kole Kanamboka. Je salue Baibali Kulandabiso. Je vois mon frère, celui que j'aime beaucoup. Je t'aime beaucoup, mon frère, mon très cher frère et l'homme intelligent et sage, Vinika Songo, Kongomana Peshiombote Molobeli. Il y a le grand parti politique et fiable IVT,
ndeko Vini Kasongo Kongomani apesi mbote ndeko Vini donc Kongomani alingio mingi mbote na yo ndeko Vini toza ensemble comme oyebi yango yo moko donc voilà bandeko na ngai tozali kokende déjà na suka ya émission na biso je voulais aussi saluer maman Lydie maman Lydie Lukeba, maman Lydie Patricia Lukeba, il y a IVT maman Kongomani apesi mbote bisiko zali. Alors je sais aussi rappeler na Kongomani ban souhaiter maman Lydie Ali Kobongisa une grande conférence débat oui kozala bongo mokolo ya le 9 novembre donc samedi alikoya mokolo le 9 novembre 2024 donc semaine otozali le 9 ezali semaine oyo sur la révision constitutionnelle. Alors je vous assure que Kongomani a kozala wana et kozala na siège national il y a UVT ezali sur l'avenue Oya, la commune ya Kintambo, juste référence magasin Kintambo, na rompo magasin Kintambo. Ce qui aux na rompo magasin Kintambo, c'est les ozo kita hôpital à Kintambo, au komona kaka na coin wana, au compter à parcelle presque 5e parcelle ou 4e parcelle au Tangi, au komona yango nini ezali wana ba koma nini ya UVT, ezali wana union pour les valeurs tshisekedistes. Donc une grande conférence débat et kozala wana. Donc ngai na kozala na invité ba Kongomani banso balandi ya émission mboko yo ya nani bazala wana donc na siège national il y a IVT sur la révision constitutionnelle boya to kanisa ensemble na mama Lydie oyoye azali mobongisi ya makambo et mama Lydie Lukeba to kozala na ye wana donc kobosana te kozanga te tozala et to mekempeko kanisa likambo etali mbongwana ya mboka na biso mbongwana okene liboso ya ekolo Congo mboka na biso. On parle aujourd'hui à révision constitutionnelle, c'est une actualité et on en parle aussi pour nabiso ezali actualité tokolobelango pe semaine au mobimba. Donc je vous annonce l'actualité au tokolobe la semaine oyo donc tokolobe pe likambo etali révision constitutionnelle population ali kokanisa nini do yambo tambo konza ekolo Congo ye moko ya okaya kutuna bino mituna to komeka mpe ko réfléchir à haute voix na nzela ya émission mboko yo ya nani donc to komeka mpe ko lobelango na population congolaise. Alors s'il vous plaît na bandeko bazo bipe biso na ba je voulais awa je vous rappelle que émission est en direct. Natikalika na 5 minutes ya pamba wige lundi na très respectueux à heure pambate lundi ezalaka vraiment trop de d'acrobacité eza émission d'annonce pour nous annoncer bino ba grande thématique au tokolobela na semaine. Alors voilà tokomeka un peu continuer yango. Voilà. Très bien. Bande Korangai, toujours continuer l'émission Nabino, Mboko Yanani. J'ai parlé à Makambo Itali, décision Tomokano Oyo et Zwamaki, et pas Yabakambi. Et pas Yabakambi. Oyo, Baliko, Zoma stratégie en Mboka, Bazwaki, stratégie et que pour la ça embouteillage de la Kinshasa et singela qui a quelques mesures na banzela oyo et kangimaka tango nyos et baibai ko sosura ete makambo wana sali maka mingi na bangonga oyo bakinda kamisala pe bangonga oyo bauta kamisala na yango bipai ebele mokani zomaki ko banda tongo kino 10 heures banzela ebele na sens unique pour na bato bazo kende ville ndakisa
avenir tourisme oyo ezali tobengaka nzela ya mai na bato bazouta pompage bazouta mimosa bazouta brekin bazouta mbudi mitendi soki wapi bango nyonso wana nzela wana nyonso kouta wana pa kota ville eza sens unique kobanda tongo kino 10 heures et kobanda 10 heures kino 15 heures banzela wana eza ya kofungwama mpona bato nyonso na bali kokende ville bali kouta ville eza ya kofungwama mais à partir ya 15 heures kino 21 heures nzela wana eza sens unique pona bato oyo bazozonga bazokota bazozonga bauti ville bazokende mbudi bazokende mimosa nzela wana eza sens unique pona bango. Alors bipai bino bozali na bité banzela nini oyo libeko ezwamaki pona yango benga biso na poso tokolobela yango et soki sikawa pe ozali na biso elongo ozana crédit to ozana méga okobenga biso pona opesa pe likanisi na yo par rapport na likambo wana ya mokano ezwamaki pona banzela. Alors bato bele bayebisi biso ete mokano wana ya okanga voilà très bien mokano wana ya kokanga banzela na tongo pona bato bayaki ni misala eyali kosunga bandeko ebele pamba te banzela lokola nzela ya mai e bandaki koempêche bato bakoma misala avant et sikawa bato bali kokende na liberté bali kokende na facilité na misala pamba te kokanga kotika banzela wana na sens unique na tongo ali kosunga bango. Mais je sais que ebele bali ko soutenir mokano ezwamaki ya kotika ka ba sens unique na tongo ali kopesa nzela na bato bakene misala vraiment c'est quelque chose que nous tous tali ko féliciter bakambi même ngai na meko sala investigation ko kisala ko kita ba descendre sur le terrain pour ko sala ba constat le lingi ali ko kene. Je vous dis que mesure wana ezali mesure salutaire o lelo bato bali ko acclamer bolandaki aw. Alors bande ko ngai eloko nali ko interpeller ba autorité ya Kisasa likambo etali oso ya transport na ville ya Kinshasa na kolemba te ko beta sete pour likambo oyo to moni ba mesure ezwamaki au Congo à Kinshasa on prend des mesures pour quelques semaines pour quelques jours mais après beaucoup de gens zonga ne bandeli pego comme à pure lisuko leka. Alors nous interpellons les autorités qui ont pris cette décision yako yeba ko alléger par nos tâches nabato pour la circulation et za la malamu to beki maboko mais dali ko benga bino et que mesure oyo eza la maintenue kino mesure monsieur ko zwama soki bo lâcher yango boyeba que plusieurs seront interpellés parce que toko dénoncer jusqu'en vous qualifiant des incompétents. Alors voilà la compétence, voilà l'autorité de l'État. Nous attendons que mesures éthiques à la cabo quoi accompagner to e ba kozala élargi mikanezo monsieur makasi koleka que tozo so tozongi sima et que légèreté zongi et que na heure bokata ki contrôle les ali sous-souté ba bali ko bafouer ordre wana. On va dénoncer les gouverneurs, dénoncer les ministres des transports, dénoncer toutes ces autorités compétentes dans le secteur. On va dénoncer bino. Maintenez ces mesures. Maintenez toutes ces mesures prises pour éradiquer l'embouteillage. Nous avons des mesures d'accompagnement pour maintenir l'équilibre. Ceux qui vont lâcher, pour dénoncer bino. Alors, tu as dit que bino ne loko mususu. Bino ne bozui mokano wana. Mais mokano bozui ba motocycliste, ba chauffeur, ba lingi ba profiter na yango pour na koyeba ko exagérer montant ya ba transport pour na bateau. Tu as dit ko interpeller l'état congolais. Tu as dit ko interpeller ba Kambia ville à Kinshasa et que comment na ba chauffeur, comment na bateau ba yiko kumba ba moto, ko matisa prix ya ba transport et ali ko talisa incompétence, il y a bino ba autorité compétente. Prenez des mesures nécessaires et que ceux qui m'ont comment qui s'applique à transport bokangaye. J'ai dit ici que vous avez tout mon soutien. Ngai donc na soutenir. Il faut même continuer dans la image. De wali okanga ba pétrole ba matisi transport bokangiye. Botinde dans la image ko les émission beaucoup anani parce que nous combattons
les antivaleurs. Comme ça pris à transport, ceux qui ont embouteillage, ils ont antivaleurs. Et motobongo a so mérité interpellation. Bah, motocycliste, c'est ça, incontrôlable. S'il vous plaît, bah, autorité, qui ça. Quand on va fixer ma montée à transport, pensez aussi dans ma motocycliste. Ma trajet dans bango est déterminé. Bisika ba parka ka pona okisa ba course bango est déterminé. Ceux qui na magasin Gintambo okomo les na quoi ba moto ya Grand Malik, ba moto ya pompage, ba moto ya Brikin, ba moto ya Mimosa, ba moto ya Willery, ba moto ya nini ya ville ya boulevard, ba moto ya Karluka, ba moto ya Yipen, ba moto Soke Victoire également. Alors boye ba ko bango na ordre. C'est très écœurant, c'est très choquant, c'est très révoltant. Il y a comment le makamozo y a dit ça. Le quoi l'état zate, le quoi l'autorité bazate beaucoup la mouka. Ba motard ba matapli à transport lingi balingi. C'est là ba il meurt na bango. Ba yokanaka. Se dit ba monique embouteillage comment y aller. Ba pesa ba code. Kolonga magasin qui no comme Willery et comme 3000. Et comme 3000. Au limite au tikali ba zobele la yango. Même à Sanef 2500. C'est inconcevable dans un pays de droit comme le nôtre. C'est l'anarchie, c'est la jungle et c'est l'absence de l'État. Bon, ça a quelque chose. Tant que vous mesure mesure pour sécuriser Banakisasa. Motamati si pris à transport, azali récalcitrant et c'est lui ko pesa mbano azwa mbano na ye pour azongela yangote yango na liko senga ao tata mokonzi ya ekolo Congo le président Félix Tshisekedi lelo oso itwali makambo tomonaka awa éradication ya 5-5 na ban 5-5 na ban Evandeli Mabe ezalaka éradiquer pa ya Musée Laurent Désiré Kabila olelo batu nyonso na mituba yebi yango tango muza yaki makambo zaki o 5-5 na ban o Evandeli Mabe na mutuka il a combattu un outil à combattre bato fimbo et si là le etikala coutume et fan de lelo musée mutaya na yango atika yango. Alors je viens ici interpeller, m'adresser au chef de l'État tata mokonzi ekolo Congo sala quelque chose na likambo etali bambouteillage na likambo etali ko sauver peuple na yo bana Kisasa bali kolela bana Kisasa bali konyokwama bana ya Congo bali konyo koma pour les kambetali légèreté les kambetali absence d'état simba fimbo pesa mitindo na bakambi pesa mitindo na bali ko kamba ba institution na bali ko kamba police ba simba fimbo pour la kofia kola ba enyos bali ko buka mibeko ya nzela ko buka mibeko mboka ba mande na to comme na niveau ba mande te amande zo kota na poche ba individu to sengi fimbu ezonga na mboka moto abuki mibeko ya nzela bokitisi na motuka azi fimbo ekote basusu kongomani abanga la fimbo abanga la mande te congolais abanga la fimbo. Alors s'il vous plaît tata mokonzi ekolo Congo nali ko s'adresser na yo parce que nali ko se référer na mobeko oyo na dictature positive au musée Laurent Désiré Kabila tiaki na makambo wana tamokonzi ekolo Congo to yali ko reconnaître ba valeur éminée no ali na yango bolingo pona Congo. Alors bolingo wana po esimba yali ko sengo simba fimbo même pona ba ministre pa ba kambi mosusu il faut ko simba na bango fimbo po ba banga to sengi na deuxième mandat oyo changement to bika yango peuple congolais ali ko nyokwama ba Congolais bali ko le makambo belé. Alors sekele ya makambo wana to ba solution na makambo wana ezaka ka moko ko simba fimbo na bisika biso moto ameki azwi fimbo ekote ya ye écoutez ye. Alors bande konangai na sukisi hapo na lelo je pense kingana bino to kutana mokolo ya lobby na 21h juste mokolo lobby na 21h juste aux en direct tous en direct pour na émission Nabiso. Donc il y a mon frère le DG Claude Mavinga, le patron de Info Direct. Wali kula Nabiso na ngonga wa sikawa bande kwazo bipenga ya wanzambe na ngai.
Alors, je rappelle que tous en direct émission pour la Luna Sugisiawa. Oui, que lundi, dans le Bakamingi, lundi, beaucoup plus pour l'annonce et que nous avons une pause mobimba. Donc, préparez-vous parce que ça va chauffer cette semaine pour tout le Makametali. Révision constitutionnelle, Makametali Constitution Mboka. Que pense la population? Quelle est la position de la population congolaise? Tout le Belango Poso, tout le appel Nabino, et la réaction de la population. Donc, peut-être nous aurons quelques invités cette semaine. Kanisa Bangoli Kamboana, Etali Mbongwana, il y a constitution, il y a Mboka Nabiso. Est-ce que les temps? Est-ce que c'est le moment? Donc, préparez-vous pour cette semaine. Lélo, je annoncer que je suis en bon état, en bonne santé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci au DG Claude Mavinga, le patron de l'info direct. Magazine préféré d'Angaï de l'information, parmi le magazine crédible, fake news de la catégorie information certifiée. Alors je viens ici aussi faire un coucou à ma soeur, ma grande soeur Yarita. Madame Rite Bilonda, Napesio Mbote, protocole ya Mokonzi, mon premier, Jokal. Alors Darita, Kongoma Napesio Mbote, Madame Rite Bilonda, Kongoma Napesio Mbote, Kongoma Jules Vambemba Lingio Mingi, Yarita, ya Kongoma Jules Va, Mbote na yo pe bon début à semaine, Poso Malamu, na yo Madame Rite Bilonda, protocole ya Mokonzi. Kongoma na Lingio Mbote, makasi pe apesio Mbote patombelio, Poso Elamu, Yarita Bilonda. Merci na merveille Katumba. Merci na bakongomani banso balanda kibiso. Que Dieu bénisse les Congos, que Dieu bénisse tous les peuples congolais. Merci à ma chef. Ma chef. Merci à ma coordonnatrice, à la conseillère de mon premier Jokal. Merci à madame, la meilleure présentatrice du journal télévisé, In Coach. Et Azali modèle pour Nabato Belé. Je parle de madame Anita Luambois, une femme au cœur en or, une dame très intelligente, maman Waro. Azali modèle, madame, merci à vous pour la confiance. Merci pour la monsala qui toko. Nangongoyo Azali, na le premier vice-président et à Sénat, Jokal, l'honorable José Kalala Wakalala, na Venezuela. Merci à vous, madame Anita Luambois, pour la monsala qui toko. Une tête bien faite, une tête pleine. Kongoman Alingio Mingi, madame, bon début de semaine et bah, ces jours, il y a malam pour nous représenter que ça mosala na intérêt, il y a Mboka Congo. Merci à vous. Alors, Natigi Bino entre les bonnes mains, il y a magazine Info Direct pour la info générale, il y a Mboka. Merci Merveille Katumba. Bon début de semaine à toutes et à tous. Les riches ont l'air passé, les pauvres ont l'air à venir. Tout passe, tout coule, rien ne demeure. L'enfance passe, la jeunesse la remplace, la vieillesse prend sa place et la mort les efface. Inutile à cause de ma bien à ça mokili. Pour mokili, ils ont tellement moqué, le monde est tellement petit que eza importante que ça na mabe. Motako sungo na vie oyebite. Nambongo kaka, les sungi de la kambongo te, les sungi, ils ont rappelé moralement, les sungi, ils ont rappelé quelque part au cause de la bloquer nanzela. Mais à cause de la connaissance, malgré la puissance na mbongo, na finance, mais mutona sungio, tout le monde est important dans la vie. Zala un na vie, pe sunga motonyo sonzamba chepene na yo, oebite lobby, nani, ako aider yo, les sikamoko. Tout coq qui chante aujourd'hui fit NF, oui, tout coq qui chante aujourd'hui fit NF. Ce sont nos sabetara kelelo a outanalik. Yo sobeta kelelo, to salik. Respectez yango, pe battre yango balam. Pour lobby, c'est lui qui vous parle hier, il n'était pas comme ça. Pour vous dire que demain, il ne sera pas la même personne. Merci à Merveille Katumba. Pour un homme sage, un mot suffit. Au revoir.
ici, les gens vraiment